Mbote na bandeko balandi nyonso ya les amis de la rumba. Mbote na bino esika nyonso bozali bandeko nyonso bakozwa tango na bango ya kolanda émission les amis de la rumba. Bandeko boyebi ke émission na biso les amis de la rumba tolobelaka mingi balanga nzembo na ba œuvre na bango ko basalaka. Bato ebele bokomelaki biso bolobi ke solo mikolo nini kongo alenga okozongela susu masolo ya les amis de la rumba. Nayebisaki bino ke tokozongela yango ezali na temps oyo il faut koyeba lelo koni tokoki koloba. Lelo tokosolola makambo oyo etali balanga nzembo kasi bandeko na ngai avant ke tobanda émission na biso semaine eleki oyo tobengi poso eleki bandeko na ngai tozalaki na événement monene boyebi ke baconfinement oyo evandisi bato mingi na kati ya bandako kasi ya solo bafeti ebandi baete ebandi balobi ete oyo ekoki kosilaka bato boye te basoire ezongi bakinkole ezalaki na kati ya Allemagne samedi passé kinkole ezalaki donc makambo eleki ebele na mboka ya Paris bolimbisi bandeko na ngai na mboka ya Paris bafete ezalaki nango ebele kasi événement ezalaki kaka moko comment voir les correcteurs ya abalaki mariage na ye na bandi bomona mo extrait ya moke mariage ya comment voir bandeko comment voir ningisi Paris batu bauti epai nepai salle ya monene presque ba 1000 quelques personnes bazali na kati ya salle wana bandeko ba mouvement nyonso ya kati ya Paris oyo eningisaka Paris bazalaki wana tous les plays ya Paris bazalaki na kati ya salle wana modoko Jafa Kofer azalaki ba Nikes bayaka ba Al-Qaïda ba Trésor Ngando ba donc ba yaya bazaki belé bana Paris ba Chiko Sombele azalaki pe na Pointe na molonga na ye mama Bebeti bango tout bazalaki ba anto italien bana poto ya kala bandeko bazalaki wana anto italien azalaki batu tout bazalaki ba venanga jeune na pese mbote batu tout bazalaki délégation à Bruxelles bazalaki donc batu bazalaki belé Alexis Champagne bazalaki na molongani na ye madame azalaki vraiment na mopandi Nancy Champagne azalaki wana donc batu bazalaki bana Bruxelles bayaki bana ya Allemagne Londres bandeko Autriche bato ebele Espagne États-Unis bandeko événement wana esali bato vraiment balobi ya solo comment voir aye lisusu kosangisa bato na kati ya Paris bandeko na ngai félicitations na les mariés Aimé Mvwama molongani ya comment voir parce que obi ke bato so babalani moi ça portaka komba mobali parce que les système na biso Europe pe na Congo pe zalika ndengwana donc bandeko na ngai événement oyo ezalaki na mboka Paris samedi bandeko okoboya tolanda moke na bilili bomona comment voir avec parrain na bango bandeko na ngai Juna Janana RTL boyebika RTL vena biso ve Juna avec madame parrain marin ya ba marié au babali ezali bongo ve Juna Janana félicitations na ba marié comment voir mon ami d'enfance masalanga depuis bamboka que Dieu vous bénisse na mariage na bino pe na maman aimé tobosani te ba parrain na bino pe nzamba pambola ve Juna pour que ba parrain bazala ba parrain na bino ezala déjà mokumba munene donc nzambe pa pambola bango pamba te baza penza bato bakozwa encadrement ya ba nouveau mari comment voir et aimer voir donc bandeko na ngai événement ezaki samedi na mboka ya Paris ba mariage ezaki ebele mais événement tobengaka mariage du siècle
oyo esangisaki mpenza bato bayaya bazalaki ebele bayaki bautaki partout ngai moko nazalaki mpe na madame na Pointe Pauline Beyoncé toyaki kosepelisa masa na biso Kamamvwama Pablo Malala azalaki mpe na Pointe donc tozalaki ebele petit nanga liba mbota trop tolanda na bilili moke bomona Kamamvwama mariage na ye ndenge elekaki na mboka ya Paris. Merci à trop, à suivre. Kamamvwama en direct. Lelo. Merci Yasso, ya trop merci na régie na côté la biso EP vidéo wana bandeko bomoni histoire ya Kamamvwama donc c'est réalisé ndenge to cause de la mariage wana to komaki pe to utaki misika ngana utaki Allemagne bato bazalaki ola mais muto asimbaka animation zalaki bongo Ado Loué bambota trop siko zali en tout cas présentation zalaki kitoko to sepelaki biso surtout merci na bato nyonso tout Omba Lumumba bato bazalaki ebele ba délégation bazalaki wana donc merci à trop yango to beti moi 7 ya muki na bato tout balingaka rumba les amis de la rumba émission la bene zongi na force na ndenga osakala te parce que bato ebele bakomelaki ngai bato tout ya faire gola fali bato ya jibe piana balobi ndenge nini émission ya jibe olobaki ti lelo kala mingi te tokosala bino émission ya jibe piana na ba œuvre na yo ya kitoko ya sala tokomonisa bino yango pe donc bandeko na ngai événement oyo ezalaki na Paris samedi ezalaki yango wana oyo bato nyonso to bazali kozela na bandi babilili mpe toza kozela Ado Loué atiala biso babilili toyeba ndenge nini mariage wana elekaki malgré biso tozoki bilili ya mike na baportable mais bilili ya solo ezali moto asimbaka centrale ya masolo nyonso tu na filmage nde tokomona ndenge mariage ya Kamamvwama Aimé Mvwama elekaki na mboka ya Paris ezalaki
kitoko. Félicitations les mariés, félicitations la bino. Nzamba pambo la bino. Toko sola susu, mokolo mususu, toko kuta la po, to sa la bino peut interview. Merci à trop, matondo mingi. Ya solo bandeko, lelo sujet na biso tulobaki toko solo la lelo na les amis de la rumba. Ezali bongo sujet ya Koffi Olomide, le grand mopao, Quadra Kora, Antoine, yalingane ba kombo nyonso donc yo boko benga monsieur le maire, Quadra Kora, Koffi Olomide, oyebi kaza ko préparer concert na ye ya na novembre awa, date kimingai donc akobeta na Paris, na stade na Paris, donc kaza ko préparer concert na ye. Kasi ya solo bandeko na ngai eloko ezali koningisa ezali bongo émission Koffi auti kosala na confrère na biso na mboka Kinshasa Sango Israël Mutombo oyo aza asimbi presse lelo na kati ya Kinshasa na kati ya Congo mobimba émission na ye bandeko na ngai bayambaki bongo Koffi Olomide. Koffi Olomide alobi ba propos ebele batunaki ye ezaki émission nyonso okoprépare otuna ba question nyonso oyo préparé. Kasi ya solo bandeko na ngai bosolo na politique ezali émission oyo na biso bapanzisango tokoma kosepela tolandaka yango ezali likambo kokosa te soki ndeko azali kosala eloko malamu kumisa ndeko na yo po azwa courage ezali bongo adolu aza kosala eloko malamu kumisa ye ngai nalandaka na ngai bimission nyonso ya bato nyonso adolu o petit na ngai noli tambo nakolanda émission na ye o nani nakolanda émission na ye. Alors na Congo pour le moment Israël Mutombo donc nalandaka émission na ye ezala kitoko ayambaki bongo Koffi Olomide. Koffi Olomide asali émission kasi ya solo bandeko na ngai ba propos Koffi Olomide alobi batu mingi babeti mabako balobi ke ya solo Koffi Olomide ya koyi koloba makambo akoyi koloba te boyebi ke Koffi Olomide ya mema ngambo makambo nyonso to bakobwakelaka ye kaka mabanga kuta ekomaka mabanga te ekomaka mpenza donc toyebi te soki malala soki mpe bitabe soki nini toyebi te oyo nyonso Koffi Olomide alobaka soki alobi apres na nsima ebalukaka kaka bato bakointerprete na ndenge na bango likambo badote Koffi Olomide explike lolenge nini badote ekoki kozala wana ezali normal biso nyonso ezala ngai nasalaka mpe émission mosusu oyo tobengi bokoko ya bayindo en tout cas namonaki député wana asalaki erreur grave parce que ntango akala bakoko na biso na ntango ya lelo ekokani te moto lelo akoma kobala na ndenge neti surtout biso na poto awa bamarage esamaka na poto marage ya 500 € ezalaka te tomoni biso moko kama mvoma oti kobala bokompare marage oyo kama mvoma bali bandeko na ngai na mbongo kutu apesi taso ya dot totuni ye te mais eza taso plus cher donc bavoyage bamariage mingi oyo esalamaka na Europe awa eza ndenge moko te na oyo esalamaka na Afrique donc tolobaki génération s'est changé tokomi na temps mosusu oyo tozali nango alors kolobaki ya solo bato bazali na mboka il faut kobala bango na ba $200 bato bazali na Kinshasa parce que lelo na monoko ba congolais échanger muto ayeki na débat na ye makambo ndenge mosusu ye aproposé alobi ke solo bato bazali na mboka $200 bato balaka Kinshasa $300 mais na minoko bakinois mpe na minoko bana poto na poto ekomi bana bumbu $100 bana bandal $500 bana limité 700 bana gombe $1000 donc ba congolais to bouleverser makambo yango donc bumbu selembao mais bandeko mingi bayebaka yango ke commune ya bumbu tanso bato ebele bayebaka te parce que tomona mutu moko asala video basi bazoleka afingi bumbu ezali commune oyo esalami
epai ya bato nyonso bauti na bakomine ya minene vie na biso Clara de Bruxelles, fondateur ya Erogal, aza mwana Bandal, ne grandi na Bandal, mais bateki na Bandal baye kosomba na Bumbu. Bato baza ebele baza ebele, ba Alexis Champagne bauta mosusu bauta bakasavubu baye donc Bumbu biso nyonso toya na Bumbu touta na biso libanda donc ntango bato bafingaka Bumbu tosekaka bango. Selembao ezali commune ndenge moko te na Bumbu. Bumbu ezali moke, eza commune moko ya moke ekangami na ngiri donc eza ndenge moko te. Tozonga na sujet na biso donc bandeko bafingaka Bumbu donc inutile kofingaka Bumbu parce que ba grand intellectuel bazali na Bumbu bato mayele Bumbu pe lelo soko tali bana poto mingi bana Paris majorité lelo comme bana Bumbu. Donc bana Bumbu ba bima ebele ba modoko chafa confrère ba Wilo Mondo ba Mick Jonah ba lelo baza sona biso te batika biso ke sona me repose en paix. Bato baza ebele ba Chiko Sombele ebele bana Bumbu baza ebele ba diagonal ba Willy Misaka ba do bana Bumbu baza ebele. Donc bandeko na ngai député kombo kimi ngai vraiment nakangai kombo na ete oyo ayaki na dossier oyo akoti na kati ya parlement mpona balikambo etali badot bandeko Kofi Olomide alobi makambo ya solo aza na raison ke kobala ezali makanisi ya mutu ndenge alingi honore mwasi na ye na Afrique. Kofi Olomide alobi ke mwana ye Didi Stone soki akobala ye akosepela mpona ye bolingo mobali aza na bolingo ya mwasi na ye ke atala mbongo wana $500 wana ekoporte nango eloko te. Mutu mosusu akomonaka ya solo Kofi aza na mbongo ebele mbongo wana okende yango $500 me bandeko na ngai na kutimi na biso babantu ata ozali millionnaire me batiaka toujours enveloppe na kati. Enveloppe wana yango eza kosymbolize symbole ya kobala mwasi. Nepoka kala bakoko na biso kutu babalaka na bango na bamungwa. Al Pacino ayemba nzembo wana. Babala na bamungwa, saki ya mungwa oyo opesi oyo mwasi, bamusu babala na bakongo kaka, mwa ba symbole kaka ya bokoko. Mais kasi tango mokili eza ko développer, eza ko évoluer, bandeko na ngai masolo echangeaka. Donc lelo koloba $200 na bato ya mboka, mwasi oyo azali na mboka na mwasi oyo azali na Kinshasa, nayebi te soki sexe na bango eza différent. Po bazaka na kombo moko ya sexe, donc beauté pe mwasi yoka mobali moto kobongisa ye. Ya solo ye moko bando kopakola mafuta ye moko kopakola ete, mais kasi ya solo mwasi soka akomi pa mobali akoma ka loba mobali wana akoma piaka akomi na ba difficulté mwasi azokoka soko lia te akoma na pasi. Kasi ya solo bandeko na ngai en tout cas dossier ya ndeko na biso akokotisa na parlement mpona likambo etali ba dot ya kobala eza na importance te na mboka na biso mboka ya Congo pamba te mboka na biso eza na baproblème ebele oyo ezali kosenga Congo toza na badifficulté ebele il faut tolongwa nanu na badifficulté toza nango baproblème oyo ya baétranger bakoti na mboka na biso ebele baza kodétruire mboka na biso baza kobotisa bamama na biso balibanais baindien bapakistanais bachinois lelo baza na mboka ya Congo pasi eleki toyebi te sikoyo so batia yango $300 bachinois bakobala combien de base po mbongo to eza na maboko na ba Congo baconfisque yango india akobala combien de base na baintérieur wana so okei bakota bagoma bavraiment mi bayakoma bamatadi baboma $200 donc okokende kuna $1000 ozosenga momi donc ndeko na biso loi na yo oyo
likambo ya proposer ba Congolais, il faut pas boya. Donc Kofi a la raison. Kofi a la raison. Bande kolongai Kofi Olomide azala langa nzembo. Boyebi ka ba langa nzembo Kofi asali par exemple belé à Rumba. Émission na biso à Rumba, les amis de la Rumba. Sur totali ba œuvre au Kofi abeti azana raison biso tozali na poto bande kolanga to bina ka banzembo wana. Ezala ba combattant, ba résistant na ba car na bango banzembo ngo betaka lango. Ebetaka nango. Mais problème na biso ezali kage ba combattant nga mona sala ba interview na bango. Nazalaki na bango parce que e bandi combattant e bandi nga pe nazana kati nazolanda ba événement nyonso nous koleka. Problème ya ezali ki souci ya ba Congolais no sa diaspora ba musicien na biso to bengi balanga nzembo ba banda pe kolobela ka mboka ya Congo. Ndenge to monaki Kofi alobaki albangi te alobi oya ko koloba à s'exprimer librement na oya za kokanisa. Eza mabete. Mais ba Congolais bango kaka lokola bazalaka na sima toujours ya ba parapluie bakoya ko contredire. Kofi Olomide balobi azalaki na PPRD, azalaki na Kabila, ali na Kabila, ameli na ye, azwaki $300,000. 300,000. Bande kolanga 300,000 ezali awa te. 300,000 ezali awa te. Ye wana na pire mutu na ye. Les raïs du Congo. Les raïs. Joseph Kabila. Lelo face échangea. Atika pena donc face à raïs. Il y a ma grand mandé fou penda ya ba président ya Kenya Kombo Kimingai donc akoma na face na oza face na e ndenga yaki na bokonzi ti ajoango ko uta Rwanda donc ayaki na face oyo donc ezolakisa ke ya solo soko tali photo oyo okomona etelemeli ya Kofi Olomide bande kozali kolakisa ke atelemi na etelemi moko ya respect respect ya kosakana te devant Joseph Kabila ou azali petit frère na ye parce que na âge Kofi Olomide azali mokolo ya Joseph Kabila na musika même biso to Kofi aza mokolo aza ve na biso to ba kinoa donc Kofi aza ve na biso mais tala photo oyo bomona vraiment bande kolanga moi sourire ba ce qui a muke mais etelemeli oyo Kofi atelemi na maboko signe oyo atia maboko bande kozalaka signe oyo soki okangami photo na mutu aleki yo aza likolo na yo na musika nde tokangama photo wana na luzitu wana donc mapeka pena maboko po ndeko nanga Kofi Olomide ndenga aza bongo sikoyo akangama photo bubie na ngai bubie na mutu moko bandeko akokanga akotia maboko boye te akotia yango boye te. Donc, Joseph Kabila, na tango oyo, Kofi Olomide, Joseph Kabila a supérieur na yi. Donc, Kofi Olomide a respecté. Batouba lobi que Kofi Olomide a na PPRD, à côté de na PPRD, ma pesa qui échappe na bango à PPRD, donc a membre, il y a PPRD, na kati ya PPRD, a koki jamais koloba makambo o yi a lobby. Donc, bandeko na ngai na bandi bomoni na mopanzi mosusu bokomona ke Kofi azalaki agressé après kozala na PPRD koumela na PPRD mais bakangaki Kofi Olomide tant bakangaki ye intervention balobi eutaki kapa ya Joseph Kabila na mama di mama Olive Lembe a intervenant po batika Kofi Olomide donc Kofi Olomide tolobaki balobi ke abimi ingrat ndenge nini ya azwaka ba 300,000 azwa pe mwa bapartia bala bandeko 300,000 mais Kofi Olomide abetaka miziki ye moko te azalaka accompagné na bato na nsima na ye est-ce que bato wana mpe baliaki lar wana parce que 300,000 wana miziki Kofi Olomide abetaka
jamais tomonaka ye moko azobeta drum, jamais tomonaka ye moko aza koyemba. Oui, akoyemba ye moko mais bato bakobeteleka babiloko asima. Est-ce que baliaki 300 tonnes mote bimie bakombata baye kolobaki baliaka mbongo, bango balobaki baliaka mbongo te. So batangi monta moko tu bapesa ba monta moko oyo kutu lelo toyoki pena mutu a PPD soki nani kitenge ye moko aye koloba yango ke bawera bazwaka ba 200 000 na ba JB, mais Koffi Olomide ye alekela bango 300 000 po 100 000 bapesa ye pona obika donc kotazo quoi kotazo na kati ya PPRD. Donc Koffi Olomide azalaki na kati ya kotazo na PPRD 100 tonnes, donc 100 000 $. Bande kozali à terre 300 000 ensemble, 300 000. Botala mbongo a Congo ndenge kendaka. Ba musicien ba lié ba mbongo. Yango ba combattant na ba résistant awa bazaka contre ba musicien parce que ba mbongo bango bazwaka. Bango ba lobi baza basi ya ndumba. Basi ya ndumba donc bo comprendre ba. Bango bazoluka mbongo na bango. Koffi Olomide ayembelaki Joseph Kabila. Ayembelaki ye. Alansaka ye. Asali tout oyo musicien ko sala pona président de la République tango Joseph Kabila azalaki. Batu basiliki balobi ke abengi Olive Lembe mwasi ya kala. Abengi mwasi ya kala, bango bazali na kanda, akoki kobenga ye jamais mwasi ya kala, wana bato ya PPRD, ekoki kosimba te babenga ye mwasi ya kala. Pona nini kobenga ye mwasi ya kala? Mama di mama mwasi ya kala. Balobi ke non, azalaki mwasi ya président ya kala. Parce que président ya kala, Joseph Kabila, azali lisusu président ya kala te. Azalaki mwasi ya président ya kala. Dossier mususu, Félix, pardon, Antoine, le gars Mopawa, alobi ke non, Kingakati, jamais koyo kozala Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila, tango autaki Rwanda ayaki na mbongo te, eloko moko te, aza ko mérite kozala na eloko wana nyonso espace wana mobimba ya ye moko kaka te. Ba Lyon akozwa mbongo wa paso ba Lyon. Akozwa mbongo wapi? Asomba Lyon, ba Tigre, ba nyoka ya ndenge na ndenge tomona mama di mama ye wana za kosakana na nyoka. Koffi Olomide azali contre yango alobi ke Kingakati fe zonga ya l'État. Ezali ba bien privé ya l'État ya biso bana Congo, biso moto kendaka ndenge to yako kena zo. Tanto zo kola, to kena zo kotalaka ba nyama. Zo lelo balobi zo kutsoko moni yango to yebite soki Lion moko balakisaka boye kutu na bosane kozwa image wana ya Lion oyo ya zo balakisaka ye bandeko na mposa ya kolela. Po toza bato tolelaka pe banyama pe bazali bato malgré bazoloba balangi te mais balangi na bango yali baza na makila neti biso. Donc tant tomona Lion oyo ya zo esala bato pasi moko, les amis de la rumba okoboya. Bandeko na ngai zo ekufa lelo mutu tu soka uti mikili soka kitika na kini Kingakati. Il faut amona Kingakati akende otala na ye ba nature banyama. Donc Joseph Kabila bongisa Kingakati na ndenge moko okoboya. Bozomona bilo mona sima ba Lion. Donc ne plato mona kana Kenya. Yesu asala ngo koleka Kenya. Mais Koffi Olomide alobi ke ezali ya yete, ezali ba bien privé na yete ke komaka ya ye moko, mutu moko, biloko la nyonso tu banyama, bangando ya minene, oyo kolia mutu ko kata mutu yazala nango.
Comment c'est possible que nous allons alors non, il faut l'État a engagement pour boto les locaux. Bande quoi peut perdre basiliki, balobi jamais Kofi Olomide te mutako le babiloko parce que il y a des membres, il y a PPRD, ceux qui accueillent na parti mususu sur bahati et ça problème te mais aye ba ko contrôler monoko na ye abalola lole monaye ndenge balobaka 100 000 fois pour aloba parce que alia mbongo ya Joseph Kabila côté ya Kofi Olomide balobi mbongo oyo aliaki ya Joseph Kabila te ezali mbongo ya peuple congolais ya ba congolais parce que Joseph Kabila ayaka na mbongo te mbongo ezali ya peuple congolais pas de kolangai toza koyeba te Congo toza kokende wapi c'est vrai mutu akoki kosomba mpe balion na ye awa tomonaka bato mosusu baya mpe na batigre na bapale balion so mpe bakata bango manzaka so biloko wana nyonso avandaka na balion na ye na ndako bato bayeli na bango Mobutu asalaka mpe kuna bakote ya Guado kuna asalaka biloko ebele ya danger Mobutu asalaka yango lelo le rais Joseph Kabila na mama di mama Olive Lembe bango bazokontrole kota kingaka te eloko na bango eske bakobotola yango Joseph Kabila akolinga bapesa yango bakobotola yango ndenge nini parce que gouvernement oyo toza nango lelo baza incapable ya kosere Joseph Kabila to kokanga ye ezali pasi ezali pasi alors biloko wana nyonso tu bandeko na ngai ko mwana Congo eza pasi mpona kobotola yango Mobutu atika biloko yango nyonso ti lelo bakoka kutu te kokende kuna soki na mboka nini nango na lisala soki wapi atika yango iwele soki iwele atika na yango etikala nango donc biloko nyonso tu tokomona Joseph Kabila Kofi Olomide c'est vrai aza na raison parce que kozwa hectare nyonso to ya monene wana yo moko na banyama na kati ezali pasi mingi kasi ya solo bandeko na ngai ezali mpe na droit akoki kosala yango parce que asali yango mpa mosusu te lokola asali yango na mboka ya Congo ezali malamu po soki atikili bakongolais bakobebisa yango ndenge babebisa zo ekufa banyama baliaka te alors Joseph Kabila aza na ye moto ya nature tika ye asala na ye yango mbongo yango ekepa mosusu te ezongi kaka na kati ya Congo ezosala mpe mosala bato baza koya baza koentretenir yango kitoko mpo namonaki bato ebele baétranger mpe bazali koya kokende kotala esika wana bandeko ezali na ndenge mabe te mpo bakongolais bazwaka me Kongo alenga shoka desula nga ndenge nini yo ozokotela Joseph Kabila yo moto otakoloba ndeko na ngai moi je critique nga na kritikaka kaka me nafingaka bato te eza ndenge na koleli émission ezali les amis de la rumba bokoko bayindo tolobelaka makambo bokoko na biso mais oyo tozolobela makambo balanga nzembo Kofi Olomide azali alanga nzembo bapropos pour alobi wana le passé c'est le passé soki aliaka 300 000 epai ya Joseph Kabila ezali makambo na ye soki mama Olive aye na baloi oyo ya justice ebanda kopoursuivre bacriminel oyo baza kosala basi mabe na kati ya Congo toza koapuye yango toza koapuye mama Olive asala eloko wana parce que baviole oyo ezosalama na Congo bato wana tomonaka eloko mo basalaka bango eza te bakonzi baministre badepute baza kobima na bana mike ya ba 16 ans ya ba 15 ans po moleka mwana moke ya 15 ans mwa nzoto bien makambo tu yo olobeki non ngai mpe ifo natya miso awa alors tika loi ebima justice esala mama Olive Lembe
bravo, continuez le Kowana, biso to Rapuyango, Bakangama, ezala Koffi Olomide, ceux qui va danser, c'est bazali koya, oza ko violer bango ba okangayo. Ba musicien peut interpeller bango. Ah, c'est oui, c'est ça. C'est ça bongo. C'est ça bongo. C'est ça bongo. Donc, bande kolangai bazali contre Koffi Olomide, to ke nango na 100% gâté to critiquer ye, mais to ke nango na ndenge ya malembe. Oh non, arena po abeta arena, c'est ça que soit arena te. Oh ya lobby bimi na motema na ye, mboka eza ko marcher te. Bilan ya président Félix Tshisekedi, même ngai congolais na mboka ya diaspora zéro. Et l'autre côté, autre monde eza ko changer. Bato baza kolala nzala kokufa bato makambo belé donc mai okura eza te kala mingi tomoni Kabuya secrétaire général ya UDPS alobaki dans 3 mois tozokotanga secrétaire général toza kotanga opesaki biso 3 mois bokomona bapareil ya mai ekokita awa na Kinshasa na Congo bokomona pareil à courant et kokita. Président Félix Kalaming était en Allemagne, na chancelière Merkel. Félicitations, tu es bien solo, kokuta na bino za kama solo te ke ba exploiter biso. Toujours senga mai, courant, nzala, ba emploi, ba jeune ba longola ba ko tambola ka pamba to boyi yango. Makamo Koffi alobaki aza na raison. Mutu muso azotambola, azoyeba ko nzela azokende te. Donc kiwende kaka abimi kaka kende kaka koluka kote ko simbi paso mwa li papa ene ko mona. Donc eza ma trop yango bande ko ngai émission oyo to sala ko mbango ka muke pona ko lakisa ya solo Koffi Olomide azali alanga nzembo mais bande ko na biso ya PPRD bo longola na makambo parce que bino moko bato bopesa ki bango ba 200,000 wana opesa bango ba mbongo wana. Alors, bambongo bino bopesaki bango. Oyebi tina bopesaki bango. Eza te ke lelo mutu to aza libre. Ngai yo so na tosala na société moko boye. Nalingi na nga so société wana te. Nazwi couple na nga mosusu na société mosusu. Nakende te. Nakenda ngai. Naza libre. Kuna bazofuta nga mwa bien. Nakenda ngai. Koffi Olomide azalaki na PPRD. Batu nyonso bayebaki ke eza kaka ye te bozobomba bato mosusu mpona nini. Koffi Olomide kaka te moto azalaki na PPRD. Wera toyebi kaka na PPRD. Bozobomba ye pwani oyo bopesaki kaka 200,000. Nani ayebi te ke Wera azalaki na PPRD. À part Fally Ipupa bango bakotela bango makambo te bafe regola mais bamise nyonso tu oyo nyonso mikolo bafélix wasekwa bobomba bango pwani bazalaki na PPRD. Po kaka Koffi aye koloba makambo so ezalaki Wera aye koloba yango me bolingo otake ye peke Wera tala koto bafoto ya Wera yango oyo alataki chape ape perde. Koffi aye koloba ekomi Koffi. Koffi soki alobi makambo bokomona yango kaka mabe. Koffi aza na vérité abombaka te parce que ayebi ke non c'est leur pays mboka na bango mboka na ye aza na droit azomona ke mboka ezotambola bien te. Sikoyo aya nini ndenge ayaki wana epai Israel Mutombo abanda kokumisa kaka non oui mboka eza bien makambo to eza bien oyo nyonso mama Olive azosala ezali bien Raes azosala ezali bien mais critique eza normal aye kofinga ye te mpona tomoni place moko te Koffi Olomide afingi Joseph Kabila to afingi mama Olive Vilembe mama di mama tomoni yango te. Mais à critiquer bango alobi ke maman Olive basalaki 18 ans mbongo azwaka wana c'est vrai mbongo ya président ya Congo yebanaka te. Nani abimisa chiffre wana biso to Koffi mutu abimisa chiffre oyo Joseph Kabila azwaka $680,000 Félix azwaka 2 millions nani ayebi yango te. Peuple nyonso ayebi na yango mais mbongo ezali ebele et c'est beaucoup mboka mobimba. Pauvreté comme le col à côté fois 6 fois 100,000
peuple nzala mais ba motaka mine mine ezobunga ba millions de 50 millions au caméra yibi autant de millions nanya yibi ba libanais ba yibi boy ba millions de millions za kobunga kaka mais peuple toujours na nzala Kofi Olomide alobi mabe te alobi ke mbongo na ezali ebele est-ce que akolo zokata 69 po Joseph Kabila azwi mbongo ebele na 18 ans donc da salaire oyo azozwa oyo eza nango na ntina te mpo azwa yango akolobake no mbongo na ngai nazwaka bopesa ngo na orphelinat moko boye eyedaka ta bana moko oyo babukana makolo to bona boye mais na ndenge ya se na sese mpona kolakisaka ya solo couple wana mpenza kosalisa bokoremake ke mama di mama Olive Lembe aza kosalisa bato Olive Lembe aza penza kosalisa bato donc partout aza kokende aza kotika symbole na ye aza kotika toujours symbole ake na Goma atongeli bato bandako bato nyonso volke zoki bango atongeli bango bandako ba artiste kaka ba artiste kaka musicien oyo ba artiste ya ba théâtre asalisi combien de personnes bato ebele oza na problème lelo soko leli pa mama Olive akosalisa yo donc ozolakisa ke mbongo mpe bango bazwaki baza mpe kodepanse mpona kosalisa bato akontinue asala baœuvre atonga basociété bohôpital tomoni atongi hôpital Joseph Kabila atongi hôpital kuna na Lubumbashi hôpital ya monene lokola cinquantenaire donc souci ezali bambongo nyonso bapoliticien oyo bino bozwaki ezala président Joseph Kabila mama di mama botonga basociété bolongola chômage na mboka ya Congo Joseph Kabila bato kutu bakomi kokumisa ye ntango azalaka jamais barwandais bakoki kobotola mabele ya Congo mbongo ya Congo Joseph Kabila couple na bino mama di mama botia yango na baemploi bosalisa bato bolakisa volonté na bino bosalisa yango bato bandeko ya PPRD botika Kofi Olomide calme aza na ye artiste azangi mabe te mutu tu aza na mabe na ye ngai yo naza na mabe naza mpe na malamu na ngai Joseph Kabila aza na mabe aza mpe na malamu na ye oyo bato lelo bakoki koya kotemone bolobi ke Joseph Kabila asalisa ngai grâce na ye na koma boyo azali c'est Dieu lui-même oyo ajujaka bato Mobutu tobengaka ye mutu mabe mais lelo kote mosusu balobaka Mobutu aza mutu malamu oyo atiki biso na unité soki moto aye mpo apanza unité wana tokotelemelaka ye parce que Mobutu atikila biso eloko kitoko unité ngai naza muyombe Kongo alengana na muyombe mwasi na ngai aza moto abandundu kote mosusu azali angolaise papa azali angolais mama azali moto abandundu tobalani bana na biso soko baza banani o congolité ngai oyo papa muyombe mama muyombe naza congolais donc bandeko na ngai po tosukisa na biso masolo na biso merci mingi na bandeko nyonso bolandi biso les amis de la rumba kasi tokoki kosisa boye te pamba te tomoni ke Kofi Olomide azali visé bango baza kofunda kaka ye balobi ke solo Kofi Olomide ye nde mutu abomi mboka Congo na koyembaka banzembo oyo ya malamu te kobwakaka bato bapoliticien azali kobwakaka bango donc bambongo mingi tolobake ye mpe azali donc aparticipe mpe parce que ayembi bacriminel bandeko na nga ti lelo banzembo nyonso to ya biso bamisie congolais soki eza nango malamu nzembo ebebaka na kobwaka bato Kofi Olomide na kala banzembo azali koyembela biso ya kitoko toyokaka na bakar bandeko na ngai yango te tokóma koyoka lelo soki oyoki kopa ya nzembo ya Kofi Olomide oyaka Alexis Champagne motema ya Nancy Champagne Pauline Beyoncé
Chiko Sombele, Kaman Voama, le correcteur, Motema Aimé Voama. Donc, à Romando Boaka Badou, Nzembo Koutou Mouna, nous avons l'andango pour comprendre Dango, Mouna Obungi Nzembo, pour tellement, Okomo Linga, Oyoka, Bakombo Abatu, directement, message nous sur, c'est qui n'a qu'à Nzembo, bébé. Donc, Kofi Olomide Koli, AGP Poussani, Zongela Siko Koyembe la Kabatu, Nzembo Nzembo Banda Koyemba Kala. Et aux Alamalam. Il y a solo un dossier à Mama di Mama, Olive Lembe, na Kofi Olomide, ils ont un problème européen à ma cité, à Bengaki et moi c'est à Kalate, Ezali et Lobeli. Mais Azali, moi c'est Israël Moutomba Lobaki, moi c'est le président à Kala. Comme il peut, première dame à Kala. Bandeko ba Congolais, bo changeaka maloba ya mutu te afingi na ye te ezali kaka elobeli kaka mais afingi ye te mwasi ya président ya kala mwasi ya kala eza problème te première dame ya kala donc eza problème te bomema ngo te ke bato ya pepere de boya bobanda kodiabolize mpo nini Joseph Kabila akokanela Kofi Olomide akoboma ye mpo ya nini Olive Lembe akosala nini eloko nini asali wana soki alobi ke kinga kati ndenge ezali wana ezali ya biso bakongole mais eza mpe ya biso bakongole Joseph Kabila akokende nango ndenge nini atombola yango atia yango na motu akende nango ekobanda nini ekobanda ndenge nini bandeko na ngai ekobanda ndenge nini Jean-Jacques Mbela mon vieux Jean-Jacques Mbela le raïs Joseph Kabila akomema kinga kati te mama di mama akomema kinga kati te eza nango wana mais bango baza ba responsable nango pour le moment eza ya bango idée na bango basali eloko na bango na mbongo bango bazwaki bamoni ke bazwa esika wana babongisa yango oyo mpe akozwa su mbongo akoki azwi mpe pembeni yango omoni mbongo mboka ebongaka bango basali yo mpe soki oyibaki mbongo oza na mbongo yo mpe sala pembeni na ye ti mboka omoni ekomi kitoko eza ya bango te eza ya Congo bakotika na bango yango ata mutu mosusu asombi yango ekotikala kaka na Congo donc eza nango eloko moko ya mabe te Kofi Olomide azali alanga nzembo alobeli likambo ya dot bandeko dot ezali ndenge motema no ezali koloba alo lwa wana eza nango na ntina moko te ezala lwa ya ntingi oyo ya Noel Tiani bandeko na ngai c'est vrai président de la République il y a RDC to ya pays Afrique il faut azala kaka 100% mutu ya mboka wana eza bongo mais na ba ministre kuta bosanaki place wana nde Kofi Olomide osaki erreur na ba ministre Kengo Adondo nationalité douteuse tozala ba vrai métier na biso awa donc lycée Konde abotana Allemagne bana wana soko tali bango zomona ke bazana makila ya congolais ya papa na bango wana bana wana donc bango wana lobi akoki koya na Congo pour bénéficier na nationalité ya papa na ye mais zana ba métis mususu yo totanga bakombo bango baza kutu na makila ya bakongolais te donc bayembela baya kaka bakoya na Congo mbala moko bazwi bala bakomi na bala babandi kodirige bango nde baza ba problématique ezali bango bato bazoluka problème na Congo mais vrai bana oyo tobengi ya bamétis oyo bapapa to bamama baza bacongolais bango baza na badroit na bango baza na badroit ve lwamba kufa azali kolobela Kengo Adondo R2 na ayebi yango te
Abatango lo belay. Kengwa donake lo mbote po lo au moni vérité oyo Koffi Olomide oyebi ya ba Kengwa dondo ya ba Moïse Katumbi ya ba Serge Kamitatu baza ebele ya ba do baza ebele oyo oyebi ya ba métis ba meti wana ba nationalité na bango mais na kuzo oyebi na yoke oh na doki demi Dakar ko tuteme qui caméléon pour ngolo bango te Nzambe apambola bino ba banso ba kolanda émission Les Amis de la Rumba bo s'abonner massivement na Congo Alenga TV et ce ka bo mona ba nzembo ba émission belé des émissions to salaka Les Amis de la Rumba o epesami na nga moko Chora de Sulanga bokoko ya ba yindo epesami bongo na Congo Alenga mwana ya Mfumu Kimbangu donc botika la malamu kama mvua mabota to to kusuksa na une partie ya nzembo ya Koffi Olomide papa plus ngai moto pamba makambo nyonso kaka nga senga Koffi Olomide aloba boye babaloli makabo aloba boye te wasekwa aloba boye te balobi afingi mama di mama mais mama di mama lela Koffi Olomide danse Olivier Lemba lela ye mabe po ayoka banzembo na ye les raïs alela pe Koffi Olomide Joseph Kabila Hippolyte Kanambe baba kombe belé bo pesa pe doki Antoine Baniao Koffi Olomide donc toujours en abso ka ba kombe eza masolo félicitations à Kaman Voima le correcteur Nzamba pambola yo nouveau marié que Dieu vous bénisse bato nyonso bolanda émission Nzamba pambola bino bo partager émission tokutele bongo mbala sima nde tokosola susu na Les Amis de la Rumba rendez-vous nouveau émission na biso tokosala semaine notre vendredi ezali bongo spécial JB Mpiana papa chéri Motopamba Koffi Olomide yemba angai Motopamba mais papa chéri alobi yende azali na ye Motopamba tobosana te 200 000 bazwaka Koffi Olomide alekela bango 300 000 babeko de larmes so banga bapesa baboya Koffi Olomide ngo ve beaucoup maboko pembe les vieux musées à Venabiso que son âme repose en paix le Kuro Yaka Tigala Zoreta oyoki vient na yo vient azwa mbonga kabola batutu quoi merci à trop botikala malamu tokutele bongo mbala sima à suivre en direct ya Congo Alenga TV bo s'abonner massivement tokuta na bongo mbala sima spécial JB Piana papa chéri aïe aïe papa plus moto Dindi ata kopimbo likolo alindeke te Enfin abandi Webika Semba Georges Bundu Telito Yeah Semba Le géant garçon de Tchacho Semba Jean-Jacques Bayona 5 sur 5 Angai Motopamba anga Motopamba Angai moni mambo anga mwana zambe na batongo konga pe bafinga kanga kombo nanga esambo na minoko ya bato Masumu nyonso Israel senga Masumu nyonso Maindombe senga Masumu ya Adamu na Eva senga Bofingi tongi lobi mingi na nkombo ya mwananganya Bofingi tongi lobi mingi na nkombo ya mwananganya Oti
Commandant Aubray, Air Africa. Jean-Marie Elès. Bob Bopesso, Goua. Angai moto pambe, anga moto pamba. Angai moni mambwe, anga debrouillard. Na batongo konga, peba finga kanga. Kombo nanga esambwa, na minoko ya bato. Moto yo akela ba maladi. Senga, Moto yo akela ba cimetière. senga, Moto azwa problème pene nanga. senga. Bofingi tongi lobi mingi na komo ya mwana moto. Bakomboni oswizanga lokumu bosi bopesanga. Babotonga nga bofinga nga lisusu.